Et là, non, on a sur la posée question répondre là, oui ou non. Combien de fois l'assistance sociale va y avoir 27 pour la séparation des corps? On a comme dans la chambre à bana, il y a combien de fois? Avant l'assistance sociale, ça va la séparation des corps. Combien de temps on a tout ça, on a tout couché? Parce qu'une année. Moi, on a auto-baptisé d'Aoul. Je suis dans le tribunal, on va faire moi, non, c'est la cause. Wana parce que c'est la cause de yana binozemi yaka mwana te mutafangisa ngana yana bino bolingo exemple o ucha Afrique baboti na yana biote elle a 41 na baboti te na place o lukana ADN mwana ngala boti kena ko sunga no tantini wana ye wana soki ana problème bota to teto normal na yebi pete soki ba problème ba mio mitoki ba nini na yebi te ede na nu abota soka a na Congo France na otanga ba kombo tena tangi ba komo la bino nana ba preuve na bino botinde nga ba message bo menaçant mais bona ba mabala na bino po malu a bi monde ti genre mo ba genre ba garçon mon sœur excusez-moi na tuna non yo na malu ana moi pourquoi azo tchazo ngaka meno vie dur azana lo mo peta nso sala pa na déjà moi j'ai moi bien non et lo que ça il fallait qu'à expliquer bien au moins lo que ça les blomi balé c'est un gigolo alinga basi basela L'église Copélique organise une veillée de délivrance et miracles tic-au-tac. Thème sur toi, la gloire apparaît. Vendredi 17 juin, de minuit à 5h du matin. Et dimanche 19 juin 2016 de 10h à 14h avec les deux hommes de Dieu. Venez nombreux, venez nombreux. Le docteur Martin Essomba du Cameroun et l'apôtre Francisco Nathan Sikotak. Venez nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez des problèmes, cet homme de Dieu va prier pour vous. Donc il y aura des délivrances, il y aura des miracles Sikotak. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Une seule adresse, 56 avenue Président Wilson, 93 210, La Plaine à Saint-Denis. Bus 153, direction Porte de Charpennes. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 06 59 93 62 94. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Congo France. Bonsoir Balandi à 3W Congo France. Ndeka na ebisa bino ke non. Na linga bino trop. Na linga bino trop ngaju chinois molobe na bino sur 3W Congo France. Merci à toi héritier Ongina. Héritier Ongina. Ah, héritier. Merci à toi Didi Dipumba pour la confiance. Ah, ya Willy Sionga. Donc voilà. Ndeka tolba ke non. Biso tozali église au milieu du village. Donc, les bino sous ma solo, les autres partout, internet, bino tout boibi ma solo en actualité, où ils allaient là, à Napoto. Donc, ma benga kiwi, juif noir, fallait monsieur Salama, c'est non de ma solo on est qu'elle est là qui. Un grand merci na Nathan, Motonanzambe Francisco Nathan. Voilà, afin de juif noir azaï moroté, afin de juif noir azanana, on a si besoin de moi qui tourne à pembeni nangai. Donc ma cambo fani n'est pas naï. Ma o ba yebi déjà, ba yebi ma cambongo. Donc ils a sous ma camboute qui au nom ya robomba suko nana aye ko loba ba vérité. Aponi site me sous-souté, aponi journaliste me sous-souté, a préféré juif noir afandé. Et puis, on a 3W Congo France. Mais comment on essaie d'expliquer Bateau par rapport à la réputation de l'Indezo Kendele et ça la bien. Nana, bonjour. Bonjour papa, ça va? Oui, ça va. Bonne
Kimezali, Angolo Nzambe, ça va, tout va bien. Nana tourné comme qui n'est moins rapide parce que balandi a trop de conférence bazolanda biso ba o ba ebio déjà ba ebio. J'espère que ba makambo te koleka na internet partout par rapport à yo ya vi na yo na moto ya kina na poto na moto le loboza na ye na beau-frère na yo zo tchao mal à l'aise si je me rappelle bien. Donc mais comment qu'on s'est présenté ba landi oyo bazolanda biso se présenter mais comment qu'on ba Nana Azana Nana Biladi, Aza actrice, il y a un groupe Sinar, président Caleb, que je salue, Skazali. Et après, donc, voilà. Dans un rôle dans théâtre, on joue un rôle à Josa, comme Josabelle. Donc voilà. Merci à toi, Guy Masaki. Merci à toi, mon pote, Pichu Kailei. Un grand merci, Naya Willy Sionga. Merci toujours, Nadidi Dipumba. Parce que confiance au Pesanga, c'est bon déjà. Ma CP la tronana, to kota moi bakatimini et ça l'a bien parce que tu m'as posé la question qu'est-ce qui se passe entre eux na beau frère là. Ah. Bon. Papa, du les abo afande ngai na beau frère na on a problème té. Tous ala jamais tous on n'a jamais problème. Mais le monsieur Malou Kazadi à l'équipe na TV na internet pour dire n'importe quoi na kombonanga comme quoi na mémé test ADN du moment oyo grand frère na yete mta senga ADN du moment grand frère na yé ana conscience ya makambo oyo ya zo sengela ADN. Donc voilà, et on a un peu éclaircir parce que tant il y a zolo ba que il y a de réalité on ayo bima na télé réalité alo baba vérité ngamo kolonzoto. Oh non, Nana, omoni Jeza, Kolanda ete, oh non, Kande baebi saki non, Kolanda ete, Nana, Kolanda ete, pareil, n'a pas baebi singa, on l'a nante, écoute, nani, grâce mbise, à combien n'abi n'a non, ma problème non, mon et tout, ici n'abi, bon, Kande mon abi, ma chérie, dans un calme, pour répondre à été, on a même surpris de raza, je salue, la sexy, grâce mbise, n'a pas essayé de si kaza, et après, tout le monde a été, mais au moins, on a une réputation en danger. Et on a danger parce que tant qu'on a été, il faut éclaircir quelque part les camondés des allées. À 5 ans, ça dernier premier, mais il fallait expliquer pourquoi 5 ans, ça dernier. Parce que regroupement familial, oh, il y a zolo baké regroupement familial, il fallait bien expliquer qu'ils ont moins si on a été, ils ont ex-copine on a été, et on a déclaré avant ya poto, a déclaré na poto. Et la femme, elle a 41 ans, a botana ndéconnecté. Mais au moins, a déclaré bana. Oh, ils ont moins d'amour à ndéconnecté. Ils ont moins d'amour à ndéconnecté. Moi, suana. Et tant que baye ndéconnecté, lobi ngana poto a esi na sali vinanga. Na bimi na zubasi nanga, na botipe bana nanga. Mais na komi sikona nana, na ide kaka, na sali la eba démarche. Ce qui a sisi besoin azum kanda na ye loko moi na wana ngai to botana ete ce na azum kanda te luka ke na moi nanga il faut azum kanda et bon ngana récupérer moi nanga du coup ngana nzimi mais c'est mec ADN tonton ADN oh c'est un ADN wana Malou Kazadi a parvena ko epa nanga a ebisanga grand frère ne moko tant ba sai ba démarche nazala te viser pesa mena ebité. To vivana bango bien, tous alara bien, to lire to mela to sekaka. Mais à loin Hollande, quoi il y a en France, a bisanga comme quoi que moni fi wana zani moi ça y a na bisoté aza ex naye babanda vivre avant mais le quoi a déclaré kay avant yo il faut ndima kaka ayi avant nda kwa grand nanga pona grand frère aider na ba démarche nandi minzo zaki mascarade la fille aye a commis c'est mec ADN à parvenir kobenga bango tuna bango par renseignement yaza na Hollande moi benga na France neni kuna so ba expliquer non papa la na ndakute azala ate alala ayaka mingi na moyi et puis atiki so rendez-vous ke abando finga sko confrère na yezo ba mubali ozolanda nani wana nana ozolanda nani ndumba et tout du moment avant fiana ya nazaro na ye malo azaro ya aibi vina kuta confrère na ye azaro pianga kutu merci baleki ne bazaro sanga merci. Il y a un absence qui moi l'école au maîtriser au réussir franchement banda comment posé à comment kimia
mais lelo tant na bota mwana wana malu jamais na aucune explication na lobby tant ba ebisi ke ngai mwana wana soit disons ya na été na quoi qui soki ni na boti soki ndé prématuré soki lo ni alobaki na ya lobby e ba ebisi ya zasani ayo kakaka tant ayo kaza baba po ya otunanga est-ce que zo no ton na ye ya tina ndako na ngai na mobali na nga atuna biso problème moano ezabo to ka solution to ba système to si ça tellement ama elle mingi te a problème mutu parce que il y a des gens hein vous excusez nga no afande et aba tous na ba famille sous il y a des ratés ça va yeba net na famille kaza di vraiment net mutu kwa malu kaza di finisi ba kaza di makasi parce que ce sont les familles baba intellectuels ben telo o mitu ça là mais il y a raté un problème mutu nana eloko ngai nako poser comme question tangu yo bolinganaki na grand frère ya muto ozotanga kombo wana est-ce que ozalaki na ndako libala na mobali mususu parce que apparemment yo bayaki na poto pas mobali mususu bon est-ce que bozalaki na mobali wana bozo vivre après bozo vivre pe na ndeko na ya mobali bende? Bah merci pour la question. To lingani na grand frère Amalu jamais na mutu nga o amimanga na poto to kabwana na presque 1 an to vivre ensemble té mais le quoi nazaki mupaya na yeba ki place okena bana ngate ba assistance sociale ba kabola biso nga la na chambre bana na se ya la likolo to zaki séparé pendant quand si je me rappelle bien yo na mobala na musudia bozaki déjà séparé la divorce toi séparé toi c'est la procédure ba démarche tout ça le rapport to divorcé du moment pendant 1 an yaya tangane na zana jeune fille non pendant 1 an donc on vanda boite c'est quand même na côté na mutu na rolinga et ko sala que tant na lingi zadio mobali nanga grand frère ya nani ya malu to commune ensemble na no ça ba démarche pour apesa nganda ko ba assistance sociale nanga ba olu ke nganda ko ba binanga na zela na ko bi ma bana te na ki otelinga na bango libanda po iye akoke ko landilanga ba botolanga bana kwa osala nga ba démarche ke bana na ba libanda ba botolanga bana et quoi arrivé que grand frère Malou a proposé ngana ko na mboka na ye place azala na Bové na komikuna a tout ça ba démarche na yozo maison de passage inde ya loba foyer après ndako na ngai obima et après tant na zwi ndako na ko movana bana nga grand frère na ye atiki ndako neto comme ensemble ndako grand frère na nga ya ye et kali vide petit fane em oboye o azana Paris aya des fois ba jour sous sala la wana nde sali que regroupement familial et simbi ba bondelinga na yo na fandisa na tika ba vanda wana donc voilà na zela zana to kotana no po makambo ngo eza kilo trop parce que surtout bito bando lobango awa wa nyoso to bito zone sa filmer na yo to kota donc il y a biso belé trop nana wa moi sikitoko d'après vraiment attaque to balandi o bolanda biso yo zana mobile bolinga ndena mobile siko mobile yango est arrivé que à sala tellement déclaré déjà film roboé ndenge il est passera awa et ça la kabanda siko ba démarche fi wana aya d'après mon éthique no fi wana soki aye et trouver liba na bi ben c'est ça quoi ko ndimelo kan par contre Malou ADN il fallait expliquer bien tant que la fille aye il fallait qu'aille a expliqué que mobali na donc grand frère na ye a déclaré petit frère na bonga suka o atika en Afrique a kokisa a plus de 18 ans a déclaré si le petit frère on a le cas ba pimelie visa abonde ye maluka zadi papa ADN abonde lingai abinanga maman aux obligés au patienter ceux qui moi la moi soit na ye Mireille ceux qui soit disons ba benga soit Mireille so ka ye grand frère nanga azala na ye bien pour ça ba sali démarche bas ensemble so bas musika bas ensemble te ba ko boya ko pesa leki na biso o atika na Afrique te tout le monde a un intérêt. Ça veut dire quoi yo accepta qui moi si on a ya pour basa ba démarche pour lobby petit frère na bango azo visa pour la région. Si donc petit frère na bango na zaki déclaré que comme moi na mbali nanga et nzoko zaki bongo mais tango la fille a commis
ye ayaki na ida libala parce que basemeki bayisaki oke libala na yo nanani akuti ke mobala azalaka na ye na vi na ye alala na ndako te nanani akomi obenga basemeki apesa bango barapport maintenant basemeki lokola bazala bakintie quoi bakoketa soni te nde na vanda na bango na poto bango mobenganga pour me dire n'importe quoi bakomi komenonce nga na bamessage na batelefone ntina niveau ya oleka na Facebook na publie bafoto mwana nga akoma nini no tika bagrimace ebelebele bapropagande ebelebele ela biso test ADN nakaki surpris parce que du moment nazala na bango na ndako babetelanga na lisolo na o malo asali na internet aye koprécipité comme quoi a justifié nde babengisi mwasi nazala na bango bien soni wana parce que senga la kosela yana binozemi yaka mwana te mutasangisa ngana yana bino bolingo exemple o auti Afrique baboti na yana biote elle a 41 na baboti te na place olukana ADN na mwana ngana boti kena ko sunga na tantini wana ye wana soki ana problème bota to teto normal na yebi pete soki ba problème ba mio mitiki ba nini na yebi te ede na abota wana izala pena kazadi parce que non défendre ma kazadi yo kaninga temia non défendre ma kazadi oh mais au défendre ma kila ba kazadi du moment au lobby attention papa mba lobby au simple copine passagère à grand fond na bino ok osengi ADN na mwana obala yete opesa mbongo alibala ana prome mutu. Un grand merci Naya Willy Sionga na le loma kasi, grand merci à toi. Donc merci à toi héritier Ongina na CP vraiment nous rejoindre le juif noir. Donc na CP la trop mais moi na oyo bobotina semeki o uti obota o semeka zo chao mama ADN ana azana kombo moi na wana ana kombo ya Zelda za petite sœur na bango du moment et bien on courage non moi tonton nanango tonton ADN wana biko na courage azo yo bele la pe Zelda wana fini na biso bon prends mes até fini na bino ba pese comme Zelda yemo non tonton wana ADN a éviter que ce ko botisi moi so azo porter dans non moko boya épouse moi na automatiquement zora kombo ya épouse époux wana après ba procédure et puis moi na zo kombo ya papa na ye réel. Et ça comboté me signifie que mon azaya été de deux. Avant la salle la test ADN, je suis prête. Mais moi non a boti Zelda wana. Oh yazo déclaré ndoi. Ana balek combien? Papa ADN. Avant la salle test à moi non ADN. Yela non ADN a balek ya bana o. Moko na Paris. Chris. Aza moi na yana mobali. Maman na azanda kwa libala. Est-ce se rendre compte? Okenda ndaku wana mwasa na ndako libala pongo finga nduma la otina zemi na libala mais yo et puis à ça on dirait l'air sérieux hein? Bon neti garçon sérieux ko kane ba bêtise te ya lingane ba bêtise te fimo bo kakaye et quand la fille elle se permet du moment yonde o se permettra yona mwasi na yo bolongwe na Hollande bokuni mutu ka bino tina makangu ya yana bino za na ermo bonne bofandi bolie bomela pe bino carburant bokei ana mwana akomi na zemi na ye ya mwa ya na bino ngape na zemi bitumba ko swana na ba téléphone nana ba message nana elo na loba na yebi nana ba message aboti mwana pesi ndoi ya petit frère na bino akufa pe à son âme Christian pour nous autres déclarer kaka Zelda na biso fini na biso pourquoi pas aucun na ndako ya fille ona o femme mariée ona o apesi ndoi ya Christian na bino nanu ndoi obenga no papa oyo bengaki obenga no mobali na ye ndengo zu courage obenga no muto abenga na poto oyebise allo nazo défendre ba casa die bon na minute oyo mwana mo za ndako no ko ne Christ wana za ndoi ya leki na ngana ngina ye bato sala ADN que ça lente. Un grand merci à Malolo Loris la congolaise. Ah mama Kamboyo makambo na poto tozokuta makambo toujours. Kami ka susko tuna ndeko mwasi tozana moi question lisusu ndenge ezala kaka. Mais côté moi ça ba bi que non moi ba passion alimentaire au sala mbongo ba passion alimentaire donc ozo ba mbongo ngo côté aussi ya papa ya solo bien à côté soki. Ah n'explique non côté wa. Pour la passion alimentaire na ngena on peut merci pour la question. Au moins ni tonton wana ADN wana. Ana forma mutu. Et puis pourquoi? Tellement Aza maele mingi te, aza raté famille.
Ok koluka ex ya copine ya na yo koluka ex na akasa oyebiso maman bien. Alors ex non mobile no ana kala ke yaka na poto. Akoluka bobo ya na de. Akoluka ye potuni makama mebele men anomono ana poma mutu alokute. Et puis kalokuta garçon. Parce que tant que tu n'as pas kasi garçon na mutamema na poto ton papa na lo bravo azaki mosi malamu to vanda na ye bien kutunde to kabona ngam na sale mabe aloba wonte akolo baka mabe po ngana bino to panzana comme ça natika yole la soki a besoin na nga azonga même so ko occasion parce que ti le lot kana ko sananga ngane na boya parce que simba te ena yaki to kana na bani te azan papa hapku fele mosi na ye ayo balanga bani bazaki kuonte ena ye bani ba minanga video balobi lupango wana ndako wana nga na yo ko dondo nango parce que non excusez non to me comment ko classique ba to place wana pour ba to belé ba mona yo ko za fille mo mabe ba zio na Afrique ba balio et puis ba no poto après au changer idée mais ça veut dire dans place yo comme là qui ozaki à l'est nazaki à l'est ba o ba yebi nga ba yebi papa wana papa dede tanga yo balanga accident bana na été moi sinon tu okufa à peine moi ça kufi na novembre to bane ayo balanga na juin prochain ayo balanga bana babi même pas un an au bali maman mususu et puis moi na muke boye aza ba père génération na biso et simba ta vana na côté bana poto ba botama ba menanga vidéo ba no funda même pas ba assistance sociale pour ba botolanga bana parce que ba mona ke papa na bango déclarer bana nanga comme bana na ye ba continue héritage na bango donc ba comme ko sanga na bima na ko na héritage à maman na bango na papa na bango ba tonga pour na bango imagine baza 4 filles la dernière elle a 24 ans. Donc, ils ont dirait bitumba mo bambanda na kat et puis na papa na bango tout se comprenant qui était akoma qui un peu na kat na qui vraiment stressé et ça là que na yo kana bango te ba assistance sociale la police ba gendarme ba qui kokata makambo donc on dit que na ki okutana na grand frère tant to kabwani to komi séparé pendant presque une année ndete ko kuma to kuta na grand frère na grand frère ba papa ADN famille ADN balinka ADN mais je suis désolée parce que malu ndenga zawana na place aussi nga ADN omoni fi o acho contact na mobile amemanga na poto azana na Belgique auto bota bana mwana ngana na akosa ina ni mwa oyo mana baleki misatu mi bale na Belgique ya mapasa fi wana place aza ayo kanga aboti ba mi bale mapasa atie malu ozu contact na fi wana po yende mutamena sanga azaki na zemi akenda okuta na contact na papa bana na mobile amemanga na poto apesio contact na yebo solo la pour expliquer nini tala kutu fiango azalebe mais fiona ana ndako alibala na bana mi bala grand frère na yo senga enom ADN senga ta neti fiango ninga zana place ozo yebi nana ba conversation ba message na yo so sakani so ka bo sakani à la prochaine émission ka na Congo France na otanga ba kombo tena tangi ba komo la bino nana ba preuve na bino botindanga ba message bo menaçant mais bona ba mabala na bino pour malu a demandé ti genre mo ba genre ba garçon mon sérieux isinga na tuna no yo na malu na moi pourquoi azo ngaka meno vie dur azana lo mo peut-être so stala pa na déjà moi j'ai moi bien non et le ça il fallait qu'à expliquer bien au moins le ça il blomi balé c'est un gigolo alinga basi elai zona pour sérieuté pour gigolo a combien il y a des messages quand na yebité au liambon a likele ba 3000 € au pesina ce mois-ci et le bominga na yangwana 3000 € yana likele ba pinga nyonso et en plus il y a le quoi moi ça c'est la dépense moi sumta bala zona ebi ke ba famille mususu babal sani bali ba ya penda bota la pe mbala ya muta bali mona bino mariage na ebité et puis échanger pour mariage ezala par exemple au saline tu dotes après religieux tout n'a ce qu'il y a sandine à bali na juin après 3 mois 4 mois que ça dot na fin du cab oh malheur que tu comme gloire ça oh pour tout du mariage zo niveau qui moins sérieux tellement sérieuxté tellement agigolo à ça l'accident na voiture moi si natongo a publié Dieu merci oui ati ba voiture mbali na ndenge sali et baby bona bo nzo azana moi si na kat yo monda zana na Hollande ana basimi bali ya angolaise na moi si nanda moi sanda ko sala moi sana angolaise sala moi sanda ko boy mutaleki na teva expliquer vinote OK na ba 3 jours 4 jours à que 3 jours 4 jours
libanda mwasi na ye wana o andako o baoloba tete na o babi na fingi wana amerite ofinga mpo akotela mbali apekisa mbali na bétise te atika mbali na sala babétise mwasi ana oba nobenga nga na grand frère ya malu bomoni na obengele mbila asali 2 jours azoya te asali 3 jours azoya te oka grand frère ne benga mbila bino boya musika biso toya ndeni bosila na kuna benga mbila kinduma mbali no mo ausa aye moko asérieux te petit frère na bango loko aye ya poto liboso ebi ke na remarquer bato ba ya poto na nzela ya Maroc limisa onjani yolo ba bato ba ya poto na nzela mal ebi juif nenga ya ba juif bato trop ya bato ba ya poto ya malembe bazumo ya Maroc mo ya Bamako mo ya Tunisie après bakoti bana kanda biso tuto bata bana partir à ka mbamona aéroport nzi esa ngolu ngate foti na ngate onga malu kazati onga malu loko aliende mutaliboso ya poto na famille bon boa banani ponde ngozaona na koseno yana bino zemi na mwana bwana ni bwana héritage mo bo préparer pembeni mwana na zwa pembeni tonini yo ozalaka contact na mobile no yakini no si tozala contact na ye bosola ki te pona ba makambo désolé na soleni nana ba bref te na zabo na soleni bosoleni pour mona que makambo oyo malu a o asolena mbali wana asole mobali wana jamais alo makambo malonga parce que azara nanu na posa nanga du coup nga pe na bengi na sima pona tuna ye problème nini makambo oyo lobi pa malu est-ce que olobi makambo malu peut-être ya solo pourquoi pas olobi ki kaka vérité boy parce que malu tanga su yango amona encore ba preuve mo po baby c'est la ngai réputation na misa bato et puis ya oloba ngala yebani na journaliste na ebite webi ba journaliste ma ba nebi ayebi oyebi non na mona non ba liboso ya monde na mona ya mbali omi yebisa ba yebi ote osala la site ni ponga sala la site à Congo France ya Congo France so ala Congo Hollande sala otine la réponse ya Congo France ba site mso ezali tu ba site ya ma copine grand mbizi yo ebika ba site ezebele yo sala na site ye azate journaliste te azana ala atalako ya ba mariage so un mariage eza obengi aya kumisi ba mariage to beteli ba mariage maboko balati kitoko ça c'est 1 €, 200 € au pied accueilli un journaliste te moi si n'aime ta ça ane lokote lolendo orgueil lokote malu osimbeska basimbate au moins ndo vanjwana ofinga basande ono nyonso mama bana na ye o babotine ba mi balonga akuti na bona na bove kuna obolo na te oleka bana gonfa no boy obaki a impoli gonfa na ko balete mais nzora ndo sala o sala re fallait kutu ku babala ndeye ponga sikotane tibo ngasiko na ina impoli pour oser impoli tellement yo oser impoli il faut pas manquer yo neti siko fona manquer parce que aucun musika na minti o tongo basolena na mobalo amema na poto na yoka kiango na benga mbalango na benga ki na expliquer na tunier ba réponse o no répondre nga si réellement makamba loba na malose ya solo a lobango awa boyo ka pobiso so to koma pe na ba téléphone Santé va bien. J'espère que vous avez consolé la malou, non? Malou. Ok. Il faut n'aller dans le babo. La question pourquoi pas ça qui est la vérité? Au lieu de dire n'importe quoi, pas mal. Pourquoi c'est une vérité? Est-ce que un Luanda, avant la Luanda, est-ce que la Zaki n'a tout ça non moi c'est normal. Donc avant ça fait combien de temps maintenant? Séparation, donc Kabwani. Pourquoi expliquer qu'il était que non? Tu sais il y a des choses où vous expliquer mon. Sans un problème dans la ton Kabwana, il y a quoi ça nga. Il y a des choses pour expliquer mon. Quand vous expliquer mon Makalonga, on le va les comment on t'a sur un piège. Quand on explique qu'il était non est-ce que un Luanda quoi? Tout ça non moi c'est normal. Ou bien un an zaki na zadio to lingana na zadio to zaki no masamba combien de fois assistance sociale na tout combien de fois na
Babiboy, on a posé une question, répondre oui ou non. Combien de fois l'assistance sociale va vendre ça pour la séparation des corps? On a comme la chambre à bana, combien de fois? Avant l'assistance sociale va la séparation des corps. Combien de temps on a tout ça dans notre couche? Presque une année. Moi, on a autobotisé la oyo. Yo c'est un tribunal on va qu'à moi non, c'est la cause. On va qu'à moi. Parce que parce que matin à Z, on va qu'à azamo na na. Amo na kasana. Otanga ko mwana nkuna. Alors, siko pourquoi pas tant malo à tunio olo baneke non, mwana wana azaya ngate, ngana munana bimakate, to kushate, to umeli batambe to kushate ba mwana sutuka kana mwana wana koma na zeni, mwana na zaya ngate. Pourquoi pas okata ke ka bomo ke mwana na zaya ngate. Voilà, on a ezali ex ya nana o ya kini na poto excusez-moi par rapport au ndenge bote ko landa ba vidéo ndenge salamaki. Donc ça se voit que non, parce qu'ils déjà séparés avant. Nana alinga mobali oyoyo lelo bazo tche mal à l'aise et pas à semer qui naïe. Donc voilà quoi, un grand merci na Willy un grand merci na Malolo Loris la Congolaise héritier Ongina, on est toujours ensemble. Nana na oki ndenge boso na ex nayo. Elo nyoko koloba parce que tout comme bien na mo basuk. Ben elo na koloba bolimbisanga. Surtout pour le président Nanga Caleb, nabi ke ba fingio oza papa, c'est un responsable. Nangena ba no boy malou. Caleb ba muninga note. Na lo no boy. Caleb aza muninga note, aza patron, afuta bato ba lekio na manière. On a promis Sony malou, on a promis Sony oka Sony mo amubali. Papa Aden, kelu kano Aden na ba jeune fille wana ona bimi balé, maman passe na Belgique. Na o azana Hermon bon bébé Chris aboti bébé Chris banana na ba kosi ina nte ba leki bébé nanga kelu ka bango épargner Caleb na ba problème oyo na ngana singa président nanga Caleb pardon a excusez nga na bi ke ba te belé ba finier na makambo oyo kuna za mwana na ye aboka ngate na za ka mwana na ye na za na mabena malamu na bi ke déjà nzambe sera tsaki azala papa nanga aibi motema ni atia pour à gérer bato belé parce que bana banande na bango elongo na mama moi sinayi mami la chatte maman mi na peso ba bizu koto zali bolimbisa ngai na biki na bebiso réputation mingi ya musala mingi ya groupe na biso photo à groupe chrétien photo za exemplaire excusez ngai et puis na sengi pardon na bato so ba senga na ko répondre yete o bo mon na répondre na ko obligé parce que nga na mari misambu te mari misambu nda kufa ba bisi o abima na boy o asara boy kisiko a répondre te pas kufa que son âme repose en paix. Moi je suis en vie tant les kambozo les kanazan a droit à éclaircir papa na kosi il faut na éclaircir pour batu pe bazwa pe oyo nini eza réalité pour kolonzo te zanga et malu te zam papa de et en plus c'est cela malu faut ba ke mutaye mukolo mwana mutaye ba mukolo mwana ya maman c'est le on a mis on a tribunal tout ça était ça den okoko le kana to samba no okoko dédommager nga on a ba nyoko kuna mboka no so ya 50 000 euros non foutité okoko dédommager nga te et puis okoko même pas que le kana tester on a na public tika biloba loba eloko yebite on a prend malukuta wala okuta makasi pe on a prend ma Sony c'est pas bon na pesi na sengi pardon na ma cousine préférée o ngai Pamela Nzangi apekisa ngape bato belé pe totambolane to ka mapasa bato belé pe bazo bano pesi na conseil te pour ça makambo yo ni bisanga mwana mama ba gros bisous pas ça Anisette Manoka na pesi mboto bisous femme d'affaires munene na Bové ba biso ngoza ba argent pur kuna ba bijou 18 carats minene kuna original na maman na nga place aux ans qui chasse na sengi o merci no botanga na s'excuser na bana kini nyonso c'est beau finga susu kabino parce que na mesani na zanga artiste zanga mboka na mesana nga mafinga bon bo finga ce pesa ba remarque ça bo sala na zanga pona bino ba balinganga ba continuer linganga ba pe balinganga te ba continuer linganga te menanga lo baboué maluka zadi tonton ADN le roi yo mbengi sande kono na poto yo yendela Maroc fiwa na bakisela mbonga ticket aye menine silate fiana le quoi bakisela mbonga ticket poko mabamako ya no sa bengise na poto tika e tranquille ngala minute oyo na boina ya note
tozana pour abisinga na zela fia na sale ba démarche ya na zo kosanga excuse lobby na koyeba ka kosanga parce que to kabwana yo ko forcer biso to kabwana te parce que ça sert à rien loko yo zo lukabana ya na yo po o défendre loko la oboko la bana ya no mibale ba kuna rana na rubin boko nde oboti Christian na nani na wasuka ko boko landela bana ya na yo basenga asenga ngo même bayata vacances olinga te nyonso wana oluka o aboti pembeni o sangisela yango pourquoi fona tuna ke pourquoi ke oluka fia na Belgique mwana wana fia na bala na zemi amalo babana na yangai yo lobini te nana poso sangisa bana na yo nana poso loko ya poto mutali boso na famille na bino bakazadi olingi siko osala ka netike okoma ko dirige gonfano yo zaleki tika na si Zana, c'est un peu du respect. Si quand on a vivre vie tranquille, ceux qui n'ont continué à on a vie dans un aïe. Ceux qui ont continué à y être dans sa vie tranquille. Qu'on construit réputation dans la tête, qu'on compte na vie privée dans la tête parce que net au fan dit à mukil oh mutno soza vie naïe. Batama bebaza batama lambaza. Donc na minti oh na ngana lo baka tonto ADN. Avant leur à tête ADN ya leki ya mwana na bino zelda ceux qui ndo ya fini ki na bino que nous langa pe ADN ya mwana oh garçon pauvre azando ya pauvre na bi pauvre Christian bébé Christ azana ermo bon que singa ADN na ye singa ADN ba mapasa baso na bana ba mabala ba bota na grand frère non et puis boyebi o ngala mona pour na grand frère na bino tina comme lelo na maîtriser na coûter na vie bien te a changer a comme kimia na vie azaka nango boko bobana opianga merci mais lobo changer pour bengisi rumba familial yé boaka baseme quitter quoi mais c'est pas grave c'est la vie je regrette rien c'est la vie continue nabi on a ma problème na simate la vie continue mais épargner na ba problème non so on a ba kanda pour n'éviter ceux qui yana pesanga 3000 € ya likele je suis désolé moi yana yo aza gigolote yo za gigolo pour luka basi basombero ba voiture après matisi moi na ba voiture en haut au sala ba vie na yo donc ngala zala na ote donc tanga à l'aise pour vie na au privé na côté en ote na kipe en opété tanga à l'aise bana kin bana poto excusez-moi vraiment je suis pas du genre na nga fille impolite fille insolente na bien ba yebinga ba même surpris ba na to ebo na makambo ote chez la vie ta ba bisou bele place oza donc na pesi merci na famille mobimba ba nyonso bo to bayebingai na famille malumba ba gros bisous sika boza dans famille Biladi ba gros bisous Charlène Biladi Nathalie Biladi ba bisous belé grâce mbizi la serci manitete manoka dans na pesi bino so Marlène Kasanga au limwe yo kutuna habité au limwe mère toutefois bi konda futuka jie quoi donc yo moyebi ba bisous belé parce que na bébé mais tapinga ba bib meta love des gros bisous président Douche ba bisous belé en Zolo mon frère, la duchesse, bisous et belé na groupe Sinak Mobima Kishasa, frère Jeff, tout le monde. Il y a Dorcas Melina, il y a na bisous et belé na batu tout ça ma siala, ma copine privée personnelle, babi de longues jambes. Merci Nana, babi de longues jambes les sous na moni kuna Sephora lunette na kine. Sephora, merci à trop. Donc là c'est to comme na soukani mais Gisèle la douce oh ba benga ma jumelle na ko bosono jaja coco Gisèle la douce fait ça ba bisous je t'aime de tout mon cœur tu me manques ma chérie. Merci Riti Ongina, merci à toi Didi Pumba, merci à vous tous Nasira mututu aza libre bouti ko la nanana Zeja à s'exprimer à me comment expliquer où t'es collègue. Restez toujours branchés sur www conférence. Afin de juifs noirs, nous toujours nabino, nous avons en vacances. Bientôt, bon, on makambu sous les oiseaux, on a une vitesse. Ah, obanga, obanga tene. Et l'autre est merci Litiongina. À la prochaine. Congo France. Congo France.com